Pesa bilan 2020. Ndenge bandi ndenge aussi nango eloko no changer. Au contraire, de passe la passe. Pembo kezo sinda ndeko sinda. Espoir moko ezo la saide que tout le monde. Surtout tout le monde prophétique. Moi en tant que prophète, je vais t'expliquer. Génération en naï. Hein? La sacrifice. Je sais que Fatih Béton. Non, Zapamba. Nazo bisayo, landanga na mosako, na motasaki. Nazo yo kayo. Okabana FCC. Moi si musuko kabana na ye, l'équipe 2 ans 3 ans bokutani litoi papa. On récupérer Makembesa. Nanjo. Ok, belé. Musuko mama bali ya kei mais on récupérer kayo beta banjo. Ozoma ko kabana le bel côté, to lui total la concrétisation. Amwe pese avec mukuna kanda no ça. Avec mukuna ya passe. Abiso azio ko beta yo. Kabila. Yo mo yebiti. Ya boxer ye pe boye yo mo boye. Aka no beta Kabila. Ye ba sparring eza ya bunda ba combat. Voilà, fidèle internaute de Vision Plus Télévision. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez partout en ce moment dans l'écran. Et cette émission politique aujourd'hui, meilleure vie à tout le monde. Donc, nous sommes à la fin de l'année et nous devons recevoir quelqu'un avec qui nous étions très permanents pendant notre parcours à Noël. C'est le prophète John Ngefa, qui déjà au début, on doit quand même faire un léger bilan. C'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi parler des perspectives. Qu'est-ce qui nous attend en 2021 essentiellement. C'est le prophète John Ngefa, prophète de Pombo Tenayo. Bote ndeko Steve Kolo apambola yo. Tosambela. Azwa lokumu. Okumu asambeli zo ngepa ya nzambe. Papa so tosambeli te mutaleki nzambe azate. Ouais. Tozo vivre pour nzambe te. Iso taba chrétien, il faut na nzambe liboso. Il faut nzambe pour être nzambe nda fungwa makambo nyonso. OK. Tata to tike mission maboko na yo. Kolo sunga batela mboka oyo pesi biso. Oyo tena bomengo le peuple na passe. Simba ba konzi ba peuple. Basunga bango. Atiki ba diaspora maboko na yo. Batela bango na coronavirus. Mpima beko takati na bango te. Boko na kolo efungwa mbisala na komona Yesu Masiya tolobi amen. Papa Ngefa Losako. Nzambe aleki bango nyonso na nguya. Prophète Ngefa Losako. Basukolaka nkoi mino te akolia yo. John Ngefa Losako. Nyoka talongoli mpuso akotikela kaka mpuso. Papa Ngefa Losako. Soki omoni mpuku ya nzambe na ndako oloba ete lisobe eziki. Papa Ngefa Losako. Chokolilo nde makambo mwete. Chokolilo nde makambo, chokolilo nde mokonzi. Vous comprenez que déjà tozo démarrer émission na biso ya lelo siko prophète Ngefa. Sala na mon analyse ndenge to vandi vraiment na décembre oyo ba fête oyo ndenge yo so mona yango. Moni quand même moi espoir eza par rapport à ba bonani oyo to lekisi moi mikolo oyo moi turbulence moi nini moi mbalo na moni bato bazo tonda nzela zando. Bon ndeko ngai na nzambe usali na nzambe ifona ba vérité. Soki moni musali na nzambe akoti na lokuta na poloso aza esu ya nzambe te. Ngai eloko ya malamu na lubaka. Eloko ya mabe nde la telemelaka. Eloko na osepela na 2020 oyo moko kaka nini tobaki na Tshisekedi président akaboma alliance. Lokola akabona FCC total asima FCC eloko ni ekoleka. Koloba bato batonda na zando non kitisa bato batonda ka mikro so bato bota masina. Balongana maluku ba ko teka na ka na Kinshasa ko luka mwela ko bazonga. Kotonda ndenge ya souffrance. Ko pesa bilan 2020 ndenge bandi ndeko sila nango eloko moko changer te. Au contraire, nde pasi na pasi pembo kezo sinda ndeko sinda espoir moko ezo l'accepter que tokotombola mboko yote. Tshisekedi aye na mission ya Moïse. Mission ya Moïse yaki ka seulement ya kolongola bana na Israël na 430 umbu akotsa bango na terre promise. Ici na terre promise, Josué a une mission. Il y a na Caleb pour passer l'élévation pour la prospérité. Tshisekedi aye na nzela ya kosala pona total moi makambo meka ko changer muke total yango après 2023. Parce que to keya monsieur, il faut dire la vérité. Il est comme mbutu. Mais Bible est biso. Un homme prudent
voit des mal de loin, il se cache. Et Deutéronome 28, verset 1, il dit un moteur mabe à qui Marata Balandi était. Et puis Matthieu 10, verset 16, je vous envoie des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents. Le quoi Tshisekedi a boumi alliance a commis na bangunda na FCC, il faut que ça la keba. Voilà. Dans le rôle Biboé, on a bien Bible et puis moi bien. Donc Kabila bon bien pharaon, les lotis Tshisekedi aza Moïse, mais bi batutu ba bima en Égypte ba koma kanate. C'est que biso tout au daye na biso boye na désert, tout le monde na biso bonheur te ba na biso né oyo bazana moins de 20 ans tant musu na kati ya désert. Génération Josué na Caleb ne ba kota kana. C'est que biso tito okufa lo boyate. Merci beaucoup. Yondo za misu makasi kwa mungala. Za misu makasi. Tantôt dans la politique na église, yango moni nazo ingénieur na ngai sali. Ayebi nde Bible bien te mais akomata diacre. Mikolo azawana. Wazo meki, nataka Charlie abetata moi 5 biloko 5 versets bibliques et kangayo. Ndeko, c'est vrai. Kabila c'est pharaon. On continue de c'est Moïse. Au peut ces révélations moko. Au lobby Moïse a contacté la terre promise. Pourquoi quand la terre promise indiscipliné, désobéissance à la parole de Dieu. Hein? Motonyoso, oya respecter kaba contrôle ba corté. Hein? Akenere musigate. Je te dis en tant qu'homme de Dieu. Monsieur Tshisekedi. Génération ngaina yo. Et la génération m'a sacrifié. Monsieur, nous sommes intellectuels. Tu peux être même ministre de l'information. Hein? Vous allez licencier agrégé. Hein? Vous avez des journalistes. Il y a des journalistes et des journalistes. Hein? Parce que nous avons un city train. Hein? Licencié recevé. Gado recevé. Nous avons un Équateur. Pêcheur, licencié. Il se débrouille. A dit diplomatie, parce que 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, ça a été ça, aliété. Ce que tout le monde prophétique. Moi, en tant que prophète, je peux t'expliquer. Génération Angaï, Nayo, hein, il a sacrifié. C'est que Fatih Béton. Non, non, Zapamba. Nazo Bisayo, Landanga na Mosakoli, na Mota sentiment. Nazo yo kayo. Hein? On moni na Afrique du Sud. La génération Mandela battu à Kalawana basila nyonso. Oh lelo ba komi ko respirer moquer. Il a été troisième génération ba bunda apartheid. C'est la même chose quoi biso. Mboka s'effondrer na battu belé. Hein? Na ba chef de l'état nyonso. Tu sais que d'ailleurs kaka nini lokola Moïse nazo bimisa bino. Prospérité to komona yango te. Changement makambo to komona yango te. Oh, mais elle a bloqué le FCC, a touché la constitution, donc on a deux tours. Ça montre quoi? À la première tour, tant que ça alliance, il y a Rwandais, Burundais, Ougandais, Okokbololol, Monsieur Tshisekedi Yango. Mais on est éticali. Dalo alobaki yango, hein? Vous êtes tellement passé Dalo. Il a dit la vérité, la révélation. Ozomona, oya koya sima, nde akoluka moya ko bongisa ba congolais muke. Mais Tshisekedi avec la mission ya kolonga ba Égypte liboso na biso pour être contre la terre promise. Voilà, année action, Tshisekedi annoncera année oyo comme année d'action. Au moni quand même action liboso munene yo mo de jeunes dimiango akaboni na FCC. Ba action ni yo moni vraiment o esalamina na 2020. Au Kabana FCC. Moi, si je suis au l'équipe des ans, 3 ans, beaucoup de temps, papa, pour récupérer ma Kembes. Nanjob. Ok. Et bien, je suis Bali, à Kei, mais on récupère la Kei, on va faire job. Aujourd'hui, au Cabane, le bel côté, tu as total la concrétisation. Hein, Steve? Vous avez un discours politicien. Hein? Premier discours, c'est académique, philosophique, intellectuel. Deuxième discours, c'est discours politicien. Et dans le discours politicien, concrétisation de la carrière. Ozomona autre zomona ngolelo. La principal chef a tiré le discours mingi. Parce que discours mingi on pas. Il y a un message à baver. Eh, na le tika yango, akotika yango pe ko le ça ça beti. Après c'est bino bonne année. Bonne année. Kabila banda lo bati bolo. Pacha lo bali su. Bonne année nini? On peut se bakwanga, on peut se loso, on peut se bilia. Bonne année na kati ya boloko. 20h to koti na ndako. 20 to koti na ndako nuale loko moko te to kufa so benza la kala. Mabena biso to na ba courante.
alors quand on a 20 ans sur la couleur d'aller au travail TV na ngana ba kamebele ça on les veillé zaté au fan de côté non veillé te pousser moi dimanche ma belle zaté te pousser veillé de dimanche veillé voilà tant buganga bonne année ma bonzeye prophète c'est ngana bika na bonne année c'est ngana bika na bonne année ozo no ma bonzeye non ngana bika na bonne na bika na musala na ngai et ça dit quoi hein ça dit quoi tobima na distraction monsieur total avenir ya mboka na biso oyoki tokonaka Tshisekedi azosala bato ya kabila bamiyibi wana bato ya son oyo batie baplonge eloko na boyi Tshisekedi so ya moke nini il fallait aya na politike na ya sika mais kaka na baconseil na babandi koyiba kokanga alors eza malamu te asala kaka manda na ye moko asala mission na ye oyo etikali postulé sous pour la deuxième ako postulé sous atika na ye asali aye koki atika na ye na Afrique moi yo tina mutasa manda mo mais ko difficile pas azwa yo mdoka boy na FCC lo ba basinga mote mikolo ko mi populaire ko le ka bantu populaire bazo populaire ni populaire nini yo populaire facha kitine elenge sa fachi beton mais ngana zo comprendre ote Tshisekedi nani faulu ayaka plein ngo moko wana balanda kai bemba so akitika ka même plein Mosuto akitika même plein. Juif yo so akitika ndenge moko. Juif pas dans la politique au Congo. Azana katumba nani. So be kabi setika la bimi ndenge moko. Yo pesa la nationalité o yo mongo oza ba preuve te. Yo yebi alongwe katange ndeko katebe katoto komi juif ndenge. Na douté na diplôme ya illustration ya pamba je doute avec ça avec non il y a pas yo za la preuve de nationalité juive na. Mais on évite que Moïse Katumbi lui-même qui a dit mon père c'est un juif chaque fin de l'année c'est corona ta kana otika tombo de bouquet de fleurs na tombo papa na ye yo zo Moïse tala zo la Moïse zo la congolais zo la Moïse non zo na congolais yo zo la Mauritanien oh bina Rwanda tuti apembe ataka choko Rwanda yo tala ngana to azole ba africain tala de la biso moni oh bina ya tinyo ka sanga kliko munye ya moyuda te nzobi njobi sika za congolais mais Sarkozy azali anglois azali anglois il n'est pas un bon français achine nationalité comme français d'origine anglois toyebi bango mais nani président angolais Santos ça a été le principe il a changé la nationalité il est au côté résistance non il a changé la nationalité à côté à communine angolais mais véritable angolais de oyo à côté président Lorenzo il faut dire ça yepe baloba za katangeti te Lorenzo angolais penda yepe baloba za congolais Savimbi non Savimbi c'est angolais du père du mère Lorenzo angolais du père du mère sikola ko biso boy bato mingi na Afrique bashinda ba nationalité bele ngana moni chinois akomia batie Tatine Kakonde mais chinois zimobi azobeta lingala kondima te ana nationalité congolaise ça dit quoi infiltration de l'équipe na mboka na biso ndeko nanga boko ba yebi mboko oyo zana obenga mpunga mbuma elengi lembo il faut qu'on récupère biloko wana nous ne refusons pas nous ne refusons pas yango moni kaka ba même bato wana Tshisekedi même bato bazolanda Fayulu même bato oyo baza kolanda Katumbi et tout cela ça dit quoi congolais on peut balander Kabila na bango pe balander Kabila plein kaka même population nous ne comprenons pas et loko nini ezotambola na mituya et ba congolais balingi ko souffrir tika ba souffrir voilà tozo betara lisolo ngo to kende wana to comprendre année d'action mais Fayulu pas le bagi faut ba libérer Mboko en 2025 to sentir libération Fayulu peut pas discours moko politicien concrétisation zate Fayulu assimile le peuple dans un mode de naie et zo pesa mate peuple ko sana c'est ça tout le monde pauvre Tshisekedi de paix alors tu peux c'est carton Kabila tu peux c'est carton rouge carton jaune carton rouge to suka kiwa Kabila kangi résident Sylvie ozomona Afrique c'est le pata lobby le ko sale mate ozomona taso zo lo ba sale mate aza populaire mais concrétisation ezoko ko sala ce que to sengeni a démissionné na ici ati opposition avant na oh OK ouais ba ke ne peut wapi musani bazo sa oyebi na opposition mpona kozwa pouvoir mpe kogarde yango longtemps alors yo bino bozosaka na pouvoir bozotepatepa boye bokosala nini
Bayibi vérité des urnes, bomi vérité des urnes. Les loyo proposition sortie de crise, babi ya mwana rande commis union sacrée. Non, c'est Fayoulou Moutaki n'a sorti à crise, c'est lui. Vérité des urnes. Mais na parlement pas fachi. Bon, vérité des urnes. Azolo benango de société, aya chande maloba. Politicien tikala na liloba de souka. Moi, je félicite Donald Trump. Malgré nous faisons le grand Donald Trump. Ata quoi qui a solo, mais atika batricher ngai til kobima na ye, atika na momo ko. C'est comme ça. Fayoulou tantôt a lobby, tantôt a changé, tantôt a keibo. Même Nzambe tozo sambelai. A lobby na Matthieu verset 24, mutaola na nzela bo moko. Nzela zo mité, tamo komi na nzela nyamu nyamu. Et puis quand nous sommes ezokita. Le roi tobeta lisolo opposition, tobeta pe lisolo FCC. Oui, FCC la minute au débandade, FCC zoé baté Kabwani, toi na FCC mususu comme FCC rénové. Donc FCC comme mi balé, FCC rénové, babi bango ba yoka sous ba dictature té, bango ba sa mama ndenge na bango. Et puis ba senga démission, ya coordonnateur Némi Mouilanya. Bon, FCC ba komi combien de FCC autorité monnaie zaka Kabila. En ce moment Kabila a un privilège à usanisaka bango. Koyokana. Mais nécessairement, il faut Némi, il faut démissionner parce qu'il a échoué dans le Cameroun. Mais il a échoué. Il est coordinateur. Il faut pas gagner. Mais oui, tant que vous avez mis un bon, il y a mis un bon côté pour nous. Il y a une place pour mis un bon. A mis un bon côté pour nous. Il faut soit mis un bon. Té, a mis un bon côté. Combien de 200 voix dans le parlement? Non, ba mis un bon côté. C'est ba mis un bon moulin avec la vérité. Là, il y a les colonies ba kolanda yango. Donc bango bisa mbongo te côté monsieur bimisi mbongo nde baganyaki et puis tango baganye tango babimisi déjà o babengi fraude au moins ki bapesi nzela na FCC aka na cour constitutionnel bani ni sélection wana courana ba baboya courana mais ba ça non ata ibi courana te cour ezaka yango nde o ezali nandingisa ya kosambisa mais ba oyokela bango te po bango babaka ke président ti ba juge na violation à constitution parce que cour nini ba refunda cour ezaka indépendant monsieur article 220 ya constitution lobby ezaka indépendant article 151 ya constitution lobby président république premier ministre ni président parlement a une injonction te si ba juge na ba magistrat ça dit quoi c'est indépendant yo ndimino mampawa mon lire alors OK papa tant que zoba makambo trop avec des preuves papa Molière n'est pas détraqué mental azali bon maté bien azara satirique ça la mo ba comédie ezali ko ezali pas comédie il a dit la vérité pour biso to yebaki ne ba donner ça bazo bina wala bazo kota mbongo elekaki to yebaki yango to zaki ne preuve té parce que justice c'est les preuves to zaki ne preuve té yami balé balaki bango 10 personnes o mone bazo buka biloko balaki bango 10 yami sato papa Molière na mission ya Tiani, ata Tiani, je ne sais pas là. Peter Tiani to Tiani. Azolo ba clair. Yo lo ba yo 7000. Ya bi moto nga pa Molière 7000 à quel yon orgueil. Mais ngai ba pesa ngai 15000. Après par le but 44. OK. 15000 wala lokuta na banda 45000. Abi wala lokuta. Aba 15000. Ça dit quoi? Corruption to yebaki et continue à parler. Alors bango bakendeke pona makambo ya mboka te ata loi moko epesami na mboka te moi j'ai écrit tango bazakuna président abi 21 toko na ndako biso parlement to siéger te vu mouvement dans la Kinshasa na vie ya Kinshasa to chango na 23h bango bazakuna te kaka makambo ya mbongo ale babani ko telema ko wela mbongo est-ce que bango bakende kuna pona commerce ou bien bazaba représenter peuple lelo yo to dongo confiance na bango na ba acte basali bazo ba représenter peuple te baza représenter Fachi au musu ba représenter ya Kabila mais peuple ya bango lisusu oh mais Fachi a lutté contre la corruption si yo mutaza abaki cheval de bataille na eza faut corruption conseiller na zo 2 500 000 ça un mois na prison ba bimisa zo na conseil on a corruption combien de fois détourner mbongo awa na présidence akangi bango ba tie bango combien mais état des droits so yibi ba bango combien mais so ba tie yo justice kamatio balongo na musala bazonga suna musala pona boso ba mona da innocent jusqu'alors caméra ka directeur président ya cabinet caméra a salaire na non la présomption d'innocence innocence c'était pas la kataya ke likambo baba sala appel papa même appel na moto azali organisé o azako se respecter kwa mondela ko démissionner
ako démissionner parce que ko sambusa ngai bonana mwasi bana famille boye na ko ça sur mon salaire je démissionne jusqu'alors autres banango président prérogatif on a ya ko nommer directeur de cabinet à ça émérance interminé ça dit quoi ils allaient d'accord émérance na émérance ni Eberand Kolongele na ebza Kolongele wana te ate Kolongele yango na ye azana ndenge na ye ça montre quoi jusqu'alors ça montre quoi hein pays dans l'état de droit soit dans l'état de droit on respecte constitution mbele ba nommer directeur cabinet ya président Moussa Sika na John Bassar makambo tozotala papa ezali discours ya koloba concrétisation te soki dans un état de droit Kabila koza libanda te na ba acte ya sali soki dans un état de droit maman Olive oyoki kuna Kivu alikite ba soda bazoboma population kuna bafundi il faut maman Olive a comparaître devant le juge a comparaître on a un état de droit soki dans un état de droit Kimbuta koza libanda te soki dans un état de droit moi ça Kimbuta osala jour moko na boloko te abimi ça dit quoi état de droit makila akosa la gouverner akosa la place ba tiete je sais makila PCA akosa la terre il faut SCPT akosa la terre il faut aller en prison hein sur dans état de droit yuma zali wapi hein auto gagner na fake président fédération c'est quoi azali wapi hein mais azali te non ça montre quoi wana ba accusation comme il suspect président ya fake les sous ça montre azongi sous quoi zala kikaka azongi les sous ça monte à Beryuma. On a 2 milliards 500 000 dollars. Oyo asaka na mbongo ya République en faire Kabila na FCC. Il est libre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, monsieur? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? État de droit dans la bateau na yango. Hein? Na bateau mususu bateau mususu est intouchable na mususu batushaka. Or que justice na ebi article 220 est indépendant. Justice indépendante, mais ce que les lots, tant que Fandi Boye, c'est que quelque part, Vital Kamera est victime, il y a Makamusu, parce que tant que Bakebela, Bango Baza Libanda, mais Kamera est na Kati. Et c'est Nini, Bako libéré. Kamera, le problème à Kamera, Kamera va trop vite. Politique, Basala Rango vite, Boite papa. Et puis politique, il y a quoi Kindoki. Politique, il faut donner trop de sagesse. Na kati ya moto ana biloko misato ndamba pese sagesse science intelligence mais na trois il est sagesse hein on m'a dit Laurent Désiré Kabila très intelligent a dans sagesse 3 ans et demi à Koufi on m'a dit Mobutu très sage 32 ans de pouvoir on m'a dit Kabila oh le fils très sage il a 18 ans de pouvoir on m'a dit Tshisekedi très intelligent a ça quelques mboules aquí on se comprend on se mona biloko mine wana na pesi yo nini wana Kassavubu, très intelligent, 4 ans de pouvoir accueilli. Aux hommes, sagesse d'intelligence en science, ou de quelque sagesse. Aux hommes, on montre faut avoir sagesse. Kamere, il est intelligent, mais intelligence, il y a Mouibi. Azana Mouibi, il y a Somo Tata Wana Burundi. Ah, Dilongo la Loba. Pas Kamera dans Zaïrois, à Congolais. Eh. C'est Kamera Congolais. Panza on teke. Oh, Loba Nini. Ba infiltré wana Burundi ota Burundi caméra za congolais leki na ya mama mota moko azali député na Rwanda non et pas kurusi de ya kufabe hein tu vois azali kuna pa na caméra ya za Congo aza congolais leki na kuna ndé kombo pe kokana te leki na ye elongi moko bijunge fa na poto kuna ko koma pe a changer nationalité on peut député européen ouais député sénégalais normal à changer de nationalité leki ya caméra pa ko koma ni Burundi c'est quoi origine ezani congolaise ozomona toyebi caméra Wakanangiri Lwakanini wawa biswa pamba King koma mama ba yoga king oga kombo wala me yoga kombo na Kongola ngefa asamoto moto dua John oki krrrr non ne bakota ba est ba kombo na Nemi toyebi Nemi n'est pas burundais il n'est pas angolais. Il n'est pas aussi rwandais. Il est congolais. Non, Nemi n'est pas tanzanien. Mwilanya Lonji. Landanga yi bakongo babakisaka awa. Kakongo jazali awa. Oyibe komo na ngata tuka bishi ngana moluba. Komo na ngata ngefa tuka bishi. Est-ce que ngana moluba? Ozomona toyibi bango ndenge tu se filtrer awa. Toyibi bango papa na politique congolaise 100%.
Toza tuna 30% d'origine. Nous sommes étrangers. Même au niveau militaire, armée, partout toza na. Ozomona, Kamere est très intelligent. Hein? Mais azali na muibi otobenga ngo lokola José Boul. Muibi mwaka na mbandaka aibaka basoso. So ibo landi akote na makembe bomona comme José Boul. Yaka ngaka basoso. Kamere yo wana vol intellectuel. José Boulé. José Boul ko comme na yo wana. Ba mogigi José Boul. Ngaye. Kamere bima prison na tongo. Yata na Kamere ni. Ah, mutazobela. Kamere bima prison na tongo et puis je t'informe aujourd'hui Kamere n'est pas au Congo. Yo pose un message quand même on a votre internet. Non internet le kuta ngala ba vérité. Okomona ngala ba vérité. Caméra bima na tongo. Caméra na Afrique d'ici. Yo ngam dangbanda yo. Non ngamba ba résistance. Yo la résistance ba na news mo. Ngana ebi nganda tete kopera nganda tete nazali église au milieu du village. Tu dis quoi? Ce que t'as de droits ezali. Bobimisi caméra zo basoin. Pe di kapeni. Azali innocent. Mais il pas le cabaret le belé. Non, il dit que pas Azali innocent. Mais ce qui présente, c'est qu'il y a une réforme. Mais c'est pas ça, mais c'est dit qu'à peine, toi, il y a la vérité, mon toit, qui Kabila le paie. Parce que il dit qu'à peine, à Koufite, il y a un. Ah, on m'a pasteur. Ok. À ça, on a tel qui est des fois, on a meki, bah, tout le monde, président, mais quand on a bima, sauf fait. Là, on a derrière, il dit qu'à peine. Hein? Président, c'est un moment où il y a Ninango. Le gars Kabana Kabila, Bimi s'est dit qu'à peine, Bassam Bissaye officiellement, parce que mort et chef de l'État, il faut que vérité, il est là. Il dit qu'à peine, on a protégé la vérité. Parce que Kabila va mourir. Non, il est là. Hein? Mais, dans le bien, virus, il y a Congo Zanan. Ebola Nani. Kabila, non? Il y a un beau commerce à niveau de ça. Il Akimi Kiba. Non, ce n'est pas moi, Kabila. Akimite, c'est moi, Nabisakio. Oui, père de mensonge, messieurs, c'est le diable. Jean 8, 44. C'est moi qui a dit, Kabila n'a pas fait. Kabila Azali poursuivi la justice congolaise. Justice ni internationale, à cause de la Kabila, Kabila a livré ici. Mais ce qu'on a qui c'est qui dit loi portant statut des anciens chefs de l'État ne baloba qui ba kanga ancien chef te. Si ko ba kanga bango te so qui ba sali loi ngo pona bango et loi peuple ngo. Mais ba changer constitution. Hein? Ba changer Kabila n'a plus là, ba changer constitution. Pour peuple peut pas na bango. Mais so ba changer constitution Kabila pas postuler. Mais mabe wapi? A poster pas kozwa. Au Rwanda on a kozwa susu. Hein? Yo benga Kabila Rwanda. Aza congolais. Papa bango Kabila congolais. Ye moi na komi Rwanda. Papa toyebi bango ne baya bande kone moko baya baloba toyebi ete. Moto ba boy pokolo bana toyebi ete yo ko na Ibrahim. Ibrahim bango to baloba ngo na ba Ibrahim yebi. Ibrahim so mo elongo na Kabila de père elongo ya Zimbabwe Kabila de père. E bo José. Boy keseni bango. Toyebi bango ne bazali. Na banga stanishi mo so benga truchi. Yo mto pesa biso ba Congo ba bikolo ju musu pe tola mgi boyo Tshisekedi pe azala pe soki soudanais te forme Tshisekedi ya congolais o ma forme ne wana te moi mikolo démarche wana obi comme la mikolo Hitler noir on o chrétien mikolo Hitler ala pedala ba wa plan Hitler ba mutu mikolo comme Hitler on a venu Hitler, abanga bango. Pour ça kaya, alobeta siko Tshisekedi otambo président abiso, président son esprit mo bien danger. O moni mokolo katcho ya nani ba John Sinabu. Comme on est vice McMond. O mona vice McMond. Ndatambola. Nakana loma. Nicolas Tshisekedi wana komoni yango. Ah donc président Rao, président W Nicolas. Ça va me dire. On dit on va imponda na mbanga na yo. Aza pe boxer il paraît. Ah mais oui, je vais comme comme marque ya boy. Yena Kabila maboué, pour Kabila pe boxer, pe boxer na beta mo. Kabila beta na, to mona beta ka zakare. Ya Kabila beta na. Baba ngane pas président, biponda ba beta na biponda na malonjo zo manzoto. Baba ngane pas président pe minduki ne. Ta jona kana. Minduki ono. On ça da miseni. Donc il boxer on est en fight. Ah papa, to banga ngane pas président papa. So président d'Ataibo. Malonjo ne ko bimati. Ya bimiso malonjo pe bimiso to 4 malonjo ba bomi. OK. Siko mère maman Denise, moi si a Hitler noir oyo lobi Félix Tshisekedi. Akenota la maman ba caméra. Quand même, humanisme moi bon moto et ça dit moi bien quand même. Bon, il faut azali maman, maman azali moto na motema monene.
grâce à la caméra là bazana place wana faut que bossa na te les bienfaits faut que ba yango ata tozolo ba mais to ba pe bolamu ya moto pona ngai so yakota la maman ya caméra ya sali malamu pour yakota la mide te maman caméra c'est ça il faut la maman na ye hein po maman ndi azo amoni maman aboti mwana et puis maman de âge poussani aza mukolo faut qu'on assister quand même bon likamo pété caméra pas kufita là vivant alors médecine a évolué et là caméra nous va libérer définitivement à sali bien à sali si moko ya charité et nous les félicitons parce que là tout le bagage mabé te monter ma maman ngona ya bolingo je crois à côté maman caméra boko balete à côté quand même moi chocolilo pour être tant caméra salaki nandinga zate différents ali zambe na lola apambola maman King voilà on doit avancer pour chuter na émission na biso merci beaucoup maman comme nini maman King caméra ndo ya maman bango c'est quoi King wana pena kombo ya Congolais baza bato ya Kivu ba mushi et babashi bon j'étais ota Burundi papa yo poza kana ba mbongo afuta billet to keneno na Kivu oke mona ndako koko yo ebi chatumba tion l'accès chatumba maman pepete avion pepete avion pepete muto akanga caméra na caméra muto pesa na conseil muto chewa nani caméra non kasi na budget muto chewa nani caméra non obi caméra azo primature des alliés impossibles soit dit primature union sacrée ezui ke bango nyonso ba ina idéologie soutenir chef de l'état alors que na accord en Nairobi caméra a joué primature celui qui a volé na code ya construire la république à cause de poste moko ministère té toi otika ba caméra té tous on a beaucoup des intellectuels o ba sali ba économie o ba ko dresser mboko oyo o ba na ba capacité ce n'est pas que ba caméra ba tourner quatre na bango ba bemba na ba non nous refusons les accords accord yango même kabi Tshisekedi n'a pas sinon hein sous accord monsieur ya pourquoi les accords accord en Nairobi ne même Tshisekedi na pouvoir parce que même accord on est le que caméra faut à la premier ministre parce que tant déjà accord ya FCC comme c'est premier ministre mbula moko Tshisekedi 5 ans mbula monsieur aux la caméra le coup la caméra quoi na mon potou à côté na muibi para ça zoa et puis caméra au moins ndako na victoire wana ben débat sisi ndako na ça dit quoi mbongo zo circuler on a rond-point à victoire ngambo ba sisi ndako ba sisi yango ça dit quoi et là comment changer parce que union sacrée ndo mona ngoboy et Rosimba et dans l'avenir parce que ba leader union so miibi ba na kati ba kwende ko piemba leader miibi okotanga nga bemba bozi baati lukwebo lobi baoti ministre banda tanga longi kaka DG non DG ya Sonance ti lelo ministre en vie hein pour la force politique non baati asomba ba parti baati azali parmi ba millionnaire na milliardaire ya Congo hein baati on otalo donc oibati ba bisobo to kamati bemba mwana bemba saolo hein mwana bemba sa elobi yango côté mutambongo alembaka mbongo te to kamati Serrano Moïse Katumbi batambongo ayo za mbongo pona ko bongisa mazembe azaki na commerce azaki da commerce na commerce no commerce ko yakati commerce so mataka ko mata hein oso mabi madesu be poli oso be fufu poli commerce mataka pe kitaka bazo mbongo ni na politique to yebi bango moto asika wana zate mozito azatu na 180 par ndako ana ville ya Kinshasa hein premier ministre mozito premier ministre mozito a l'en de trop premier ministre oyo ya Kabila 10 ans hein eza Kabila sa makila hein ba mozito batika l'en de parce que toana ba calendrier na bango so na kabona hein kasa ni primature a continue 4 ans ali kama osakana ata une année primature premier ministre mais nani oyo premier ministre akeno ya mwela wana nani hein oli somore zaye kufa nani wa komona Bruno Tshibala hein ozomona mais alata linete kwa ngaite hein Bruno Tshibala alata linete kwa ngaite ana liso moko ya mwela wana siko obi banda ko boni Bruno Tshibala nango hein ara mwela hein oh na mwela liso moko te alata linete ndenge ngefa makindo papa Bruno Tshibala koti awa na ndako na matete na lemba deux chambres na salon toilette à libanda lelo Bruno Tshibala ça combien une année millionnaire. Ça dit quoi Mboka ba millionnaire et peuple congolais. Et peuple congolais. Hein? Bruno Tshibala s'il te plaît. Alia biloko mususu awa na ba na malewa na awa na rompo na nini quoi. Victoire. Ma maman ba bien fouta de. Ala ba nyombe bele wana Bruno Tshibala.
ozomona afuta mosusu te ozomona brioti balaki même na moto te azomase aotamona bataxi na makolo sans même vélo botala sikoyo mboko toza na yango lelo oyo force tranquille avanda aza na bandako combien na bambongo combien et puis na kati ya parlement oyo na bacor na oyo basali bapesi bango salaire à chaque fin du mois moto azalaki na mwa mbongo kati na bango oyo ya mundele wana premier ministre mwa mundele wana nani oyo alongwa ex wana komoni nani aza mpe na sénat vice président ya sénat nani wana yende sami balibanga yende azalaki deja na la ozomona matata pa ina la kwa la hotel ministère malala na finance matata pe azalaki na mbongo toyebi mbongo ndenge tozali alors siko mboka yango bakoro yango basinyaka mpo na bango et mais Steve peuple les souffrir mais Steve tozalaka na bango tondimela kaka bango et le peuple qui souffre donc union sacrée no moni yango union sacrée na venir parce que tous les voleurs bakosangana wana pa au pied Congo et bakopanza donc bango tout ba au pied alors que eloko moka na lina tout no pour exemple inquiétude na ngai bolobi facha kaboy na FCC mais nazomona on dirait batongo FCC ka ba komi susuka na pouvoir kaka po batongo côté wana baki ba député ba noma ba boye mais bango ande ba komi suma la moi mpanzo bon politique congolaise eza boye pesanga na lusako papa ngefa losako ntabalataka kaleso te po eta kosubela po azali mayele tanto bazaboye oyo bapolitike ya biso pe lelo akwei pe bakimi ye moliere alobi yango te ça montre quoi bible ekateli biso na kati na mokanda na Romains chapitre 16 verset 17 à 18 politique ya libumu no ya peuple. Voilà. Déjà, Toyoka qui va rumeur Kabila Zana Cuba, Toyoko comprend que Kabila Zana est. Est-ce que c'est important il faut bakangara Kabila? Pourquoi balingara bakanga Kabila? Problème na nifazo ni sabambongo. Problème ya kozong sabambongo te parce que Congo na mbongo ebele. Problème ezani bino bato internet. Bolo baka vérité. Comment monter na internet to ba bien dès to ba sikoyo kiba kutu yende simati. Nazo bisabile siko Kabila kimi azali na Corée du Sud. Kabila azali susu akimi abimi ye na bana ba. Moi si na bana bakimi ba en France. Pour ko zo ba benzi. Faut dire la vérité. Tango ba bengi ngai na yoki yango na bengi moto apoto na bi. Ola na ba journaliste wana te. Balingaka ba dio na bango na biloko na bango. Mais Kabila ozolo balelo yo na Lumumbashi moni plainte. Attendez l'image. Oh papa solo mais kibango ke wapi? Tolongwa ouais Gagame akufi. Tola na sima Gagame boye après ka makambo le kaki wana Gagame abimi lisusu. Oh Rubero bakangi ye azana prison. To suzuka bonini Rubero azali na prison tele comme ça dit quoi? To tika lokuta na internet. To loba vérité. Kabila n'est pas poursuivi par la justice congolaise ni internationale. Il est libre. Les loyaux, avec Otambola, ville comme Mumba. Parce que Kabila Otambola, tango yaba propagande. N'a autorisé Kabila à le meeting. Liberté d'expression. Même liberté d'expression, mais ça n'a pas limite parce que Mbok Zani, liberté d'expression. Tant que tu biso ba chepso na bandako za 20h. Donc couvre-feu pour na yomoni on mabe apparemment. Non, couvre-feu za mabete mais pour la sécurité mboka parce que ba secret d'état ils na kati. Donc couvre-feu za na ngoma mba corona te. Te za corona te ya couvre-feu mais papa tokangi ba tangelo ba kufi. Lola kisanga sénateur akufi na corona, ministre o auto kufa susu awa kufi na corona. Ba konzi ba kufa na corona. Nalobi ka ba konzi ngai na zani na Kinshasa na moniteur moto akufi na coronavirus. Monsieur, na moni yango te. Nationné partout na moni. Ce coroner zali, ngana toza même 1 mètre de. Kene na zando sigo monde. Kene ba taxi bis. Kene na église. Ça dit quoi? Il n'y a pas de corona. So ba poison les eaux bomba bango ti okosa corona. Oh. Baza bon poisonné. Poison ta mon mboka na biso ko sakana te. Baza bon poisonné. Mais ko ba corona na moni ngota ku fina corona te, mais nous parlons ceci. Corona ezali na République du Congo mais pona kokufa eza passe so moto azwi corona kata matiti sangisa tia vikisa ba chinois tokisa funguli munoko mai kote moto wana pona couvre-feu ezali ba ça long non couvre-feu ezali pona sécurité tokuti ba tomaboma awa na minduki
bato mamboma avec $. Bato mamboma amelaka mai kaka na ba oya repompe ya richesse te. Bato mamboma avec Motorola, avec Minduki. Ça dit quoi? Ba rebelle ba côté la biso na République démocratique du Congo parce que tango ba fête nde batakaka bato pour ba sécuriser mboka. OK? Donc nde ba Rwanda ba kotaka voilà, infiltration en 98. Donc bango bango attaquer les 25. La guerre d'agression. L'agression des 25 ou bien c'est ba bomba Fachi. Non, c'est le peuple congolais. Fachi la garde de Nekoukoukoukoumane. C'est le peuple saboté. Mais il paraît que quand même taliboma mona ba mina ba taliboma moko te plaisir ba taliboma. Ba bloc Fachi, soka nzela Fachi le kakawana na 24. Fachi na mikut na ba adresse à chef de l'État, ba tuni yo pena taliboma. Au côté bloc chef de l'État ndengeni. On n'arrive pas à comprendre. Ça va. Donc yo osenga ba pasteur nini sko pona couvre-feu basambela. Bon, te basambela le 30 et basambela le dimanche le 3. Bato samboka bayo kamboka parce que ceux qui les autres en mboka Congo ceux qui détruit yango to kozoba to moso. Mambo epese avec mukuna kanda ngo mamino bo sala. Pepe mukuna na pasteur. Abiso azuya go beta yo. Kabila yo mo yebiti ya boxer yepe boye yo go boy Kabila. Aka no beta Kabila pa Kabila. Yeba sparring eza ya bunda ba komba. Dia lembati. Dia lemba wana tanga ka. Aka Kabila mukune. Mukuna sana ni. Muta signa Kabila. Asani. Asigna Kabila que doit porter plainte. Boyo range pa yo. Asuka ina ngoni. Na vungule. Donc yo mo boudé. Papa, Nzambe a rejeté Kabato. Oyebi Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4, oyebi chaque chose à son temps. Tanga mukuneleka. Les choses tanga mukunate. Basi là. Bazo forcer ma caméra, pasteur muso bazo forcer ma caméra. On ne force pas la nature. Les là ton image de bino malalo. Hein? To bana ka basakari. To bana ka jouer wa Kobe Kimpele. To bana ka mwasi onani. Chantal Kanimbo. Chantal Kanimbo. On mo souper na RTNC on a ça mission musique. Hein? Mami il est là, to bana ko yo kaka bango. Or que ba mami il est là bazebele. Hein? Les loba bazakari musu ba bimi ko la bino. Très intellectuel, très posé. Et bazakari ba Rolex. Non, bazale bele ba Rolex, bazebele. Ba bimi bele. Ton dima ki angote papa, hein? To ba ka ba to RTNC ne danger na ba caméra. Les lo ba ingénieur Stanley ba bimi. On va l'équiper bateau et il y a RTNC parce qu'avant dit bateau image na yo depuis l'avion na 4 RTNC zo. Ouais, c'est arrivé. Les mako les grands ingénieurs ils ont accepté messieurs. Non, c'est la commission. Ils ont accepté nini chaque chose à son temps. Il ne faut pas forcer les choses. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4. Maëla agno so miséricorde avec mukuna. Eza yona denile sinda zo kanela so jibino. Denile na pumo moko ya zo banga. Menga na banga. So atindiki na tindiki. Na banga. Parce que denile c'est à banga malade. Akata pumo moko atika na pumo moko. Menga pumo so ibale. So atindiki na tindiki. Ozomon. Ya na bunda na kabila. Ngai avabo bunda fonga za la filmer bien. Ya na bunda na kabila. Mais est-ce qu'on a si sur la question babengani ambassade ya RDC na Paris, na France. Pour bazangi 2,500,000 $. D'accord. Et puis c'est passe na moni ba image wana. Na couple moko libanais. Est-ce que Makolo Lupang en fait. Ko pesa mbongo 4,250,000 $, na ba député ba kwesa mabunda. Mbongo aka 2,500,000 $. Ba ko pesa ngota na ambassade wana. Hein? Steve Komona yango na dessus à parquet à Paris. Et puis c'est son ni pena passe. Nous sommes dans quel pays? Et pourtant le pays est riche. Les pays normaux riches. Riche na kubenga na bato ya marque wana. Hein? Moi je suis congolais monsieur. Je suis dessus. Hein? Na tel makam. Yami balé monsieur. Président de l'ambassade, pays dans la casse la diplomatie. Ok. Hein? Ce qui diplomatie est faible. Le Rwanda, Rwanda, Buganda, ma casse la diplomatie. Monsieur Gaba, ministre des Affaires étrangères. La diplomatie non. Alors, les gens qui ont négligé la diplomatie. OIF. OIF, quand on a négligé les lois, les diplomates. Alors, pays, écoutez, vous l'avez dit, comme Mawapi, passi, pays mignon. Numéro na yo et Toromi na Souka au PCP Bambote na mono ndiko déconfiné bato. Déconfiné ici. Nimbote na pesika na Jésus Christ l'homme de Galilée, soko ningo zwangai 00243 89 610 49 41. Ozanga sur 00243 81 877 26 78 pour ozanga sur 00243
99 99 42 937. Que mon Dieu vous bénisse. Nasuki wana était na trompe ata mbongo na ebene mais to ba été aza locataire pour ma béné na likolo eza. Voilà. Force ya liloba eleki alisasi. Au fait à Noël Noël n'a qu'au fêter en côté parce que dans la Bible était. Ce qui Nathalie de Apocalypse jusqu'à Genève le 25 décembre ils étaient. Alors ce qu'ils étaient n'a aucune référence na kati na Apocalypse pour te bisabato. Nyo so tout mon kanda na Nzambe. Apocalypse chapitre 22 qui dit la parole de Dieu pendant le cambo il y a Noël. Apocalypse 22 et le Bible. Verset 18. Je déclare quiconque attend la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera les fleurs écrits dans son livre. Pour ceux qui ont ajouté le mot, ceux qui ont ajouté ne pas frapper. Mais le 25 décembre, ça va être. Tant que Jésus a botamaki, bané kotanga ya kobanda 1 million ti nasi. Tant que Jésus a botami, to bandi na bango l'an 0. Na l'an 0 to bandi na 1 jusqu'à tant que ça dit quoi? Le 25 décembre, ils ont la carte de parole de Dieu. Alors, ceux qui ont fêté un ceux qui ont fêté un mot, automatiquement, dans la idolâtrie, c'est là où Dieu va me frapper, et commis la carte de C'était le prophète John Ngefa, le prophète du peuple. Vous avez compris les lots. Nathalie Manassé, tout le monde dit solo bien, malgré la commission un message avec Mukuna. John Ngefa, prophète, à l'obi, yé monela denilesi, yé pe anambandaka, salali banda. Donc, ce qui est sengi bitumba, donc bunda. Ah, puissance à l'ilobeleki à l'essentiel. Donc, il y a l'obi na ah, mokato pezali. Il y a le bunda kabila, il y a bunda kabila. Yo batamara sima kabila. Il y a bi olobi petro, il faut betora. Donc voilà, tout na suka émission. Merci. Tu vas betanga moi sina ngai bina moi c'est mukuna. Mozo banga yi. Ngala banga mukuna. Oh, abetana, abeta bango abetana. Oh, eza ba pasteur mi balé oh yo ko poussa na te poso sala avanti ba beto za mukuna na Sony. Ah, Sony abela de. Kabilo wana. Ngala ko wale sapa wale za wa quartier, na pembe na na gangi mo munena koma mutango nani oyo. Aza gayaro nani. Quand tu as un moment d'entraînement, c'est un karatéka deuxième dan chez Tokan. Voilà, tu reviens sur la émission. Merci d'être là, la Megan. Donc, maman Wabijou depuis Suisse-Irlande. Merci Nayo, merci na mon vieux José Mundumba, les Bogards de Birmingham. Merci na Batutu, donc merci. Meilleur vœu apprécié, Kamanga. Meilleur vœu à Bobette Nzita. Meilleur vœu à Starly Lima. Meilleur vœu na famille Mobimba, ou ma famille Kamanga. Meilleur vœu na CBC Mathieu Mobindi. Donc Mathieu Mobindi CBC à Zolanda biso depuis Bruxelles. Donc meilleur vœu na yo et donc mamozo kende bien meilleur vœu à Bela Dinganga, meilleur vœu na Batutu dans la famille Vision Plus Télévision Bilingue News babim Bakambu. Donc on se retrouve très prochainement. En tout cas, cette émission a été réalisée par Kwaku Vantoto Amegashi. Kwaku Vantoto, en tout cas, merci pour cette réalisation. Merci à l'assistance de Rémi Bobois. Merci à Rolex. Oui, Marocain. C'est pas Amegashi. Amegashi. Américain. Attends, Marocain. Naganet. Kabila va te infiltration. Pardon. Donc, il y a de Jérémy Lemba. Voilà, Vantoto. Pardon. Donc, merci pour la réalisation de Kwaku Vantoto Amegashi. Donc voilà, c'est votre émission et nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Toujours Mibundela. Pour ce que Mibundelité, Moutabundela yo azate. Donc puissance ya liloba. Eleki alisasi. Bye bye, à prochain.